Coucou la famille. Coucou. Coucou. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bilo bandeko na ngai. Bon déjeuner, moko poti, moko pa café, mayebele, takas, nalinga mukete. C'est la vitalité, la bonne santé. Voilà. To bandarana moi verre à maille avant l'ipekota. C'est la bonne santé. Hein. Voilà, ningana ningana, musala papa, musala maman. Bandi konanga, sorozana musala, et ça va bien. Les lotos zaraka et sengo, les 15 yaya. Ah, pe kuluna zaratata na beti solo qui te zambon les 15. Moutoya pe kokulunenga azate. Biso lotos zaraka et sengo, bon we kwe yaya. Les 15 au makam. Zambi. Voilà, bande konanga, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika, bizubino. Voilà, toya kaliboso ka ebanda kunabino toloba kaka makambu ya bato. Alors, soki na yo lingi na makambu bantaba ya ba meme ya ba soso, en tout cas place na yo awa ezalité. Voilà. Puis, na yo kaka passe vingi ndi boloba kalanga, yo mama mukolo boye, olika koloba makambu ya batu te, nazaka mama mukolo te, nga nazalaka koko. Poni bolinga kokitisa ngai âge. Nga na mama mukolo te, parce que toza na ndeko na biso kulutu na biso mbili ya belle. Alobaki na 20 ans, mutu azalaka déjà maman. 20 ans oza mama. 40 ans oza koko. Parce que si on a 20 ans, même si on a 17 ans, déjà dans 40 ans, oza koko, moi, on n'a pas coxi 20 ans. Surtout, il y a moi, si à obota déjà. Dans 60 ans, ozali, donc, arrière-parent. Si vous avez beaucoup de kitsa, ba âge na bino, boni ngape bo kitsa ngai te, boko maka koko ya mukolo. Nazaka koko ya. Ngazaka mwana mukete, pourquoi? Poni wako kitsanga ba ajiboka to bokomaka to ko bokomelanga mama mukolo esala ngalo bi bato penza ba ukitsanga ajibo point nini ngai koko ngana koko bandeko nanga na kuna te bino bat bokitsa ba aji na bino bonne chance biso bele en avant parce que to bandaki déjà to botama pe na janvier na botama pe les 1er janvier botala kaka boako kitsanga même ibano to na bango aji moko na mukolo na bango. Yo ke lengia mokili bima suki ya pembe. Voilà bande konanga yi na yele loto solola makambo oyoyo ya mwana ya Jani Lasconi, je crois kombo na ebongo so na prononcer mabe problème izate bande konanga na ekola musa conscience ya ba papa na ba mama ba oyo bokendeke misala tozana bandeko ebele bazana poto batika bana na bango na Afrique. Botika bana na bio na Afrique me yoza na poto awa bandeko ngapele na yaka na poto na tika ka mwana na nga na Afrique. Me biso nzamba pesa biso grâce o ezaki tozalaka mwa mayele. Nga na kobetela bino mwa lisolo muke. Ngata una ye na poto na zaki na visa na nga po na ye na bana na nga nyoso mibale. Ba wana bana ya moins de 5 ans bande ko tia bango ba photo na bango badoza na passeport à ba parents. Mais na tikaka parce que famille nde eboyaka et puis nazaka pe mwana muke wana zaka na 23 ans moi pe na décider makasi ezala ate mais nde na koma boy na nge na tika bango na tika mwana ngate mais tangu na tiki mwana na zulaka yana ngazalaka bien makoki to et tout mais na tikilaka nazoka nazanga na mwana nga musala na ningaka longwate lokwa mwana nga mesana na ye atikalaka tilelo na pese bambote belé comme on a été toza na contact. Donc mwana wana asikala na mwana azoketika na classe nazotinda chaque mois tant na komi nzamba benisaka
na yebi pe kokanga suki na koti pe na kompe na poto na nga na mibwaki na nga na basuki ya bamindele na mboka na en tout cas na salaka pe pre ba après ba 6 mois bi ba 4 mois 6 mois na bande dia kotinda mbongo na famille na nga mbongo pe belé pona minerva la mwana pa na otanga na école penza ya kitoko makasi ya cher privé moko ya cher voiture il faut ba futa pe ezo ko zoyer to zo ki taximen moko ya ko zoyer akenda ko zoyer ay kotika ye après donc moi na mufuta moi na musala foalia atanga na école bien tango ye na poto azaki na problème ka ya langue le quoi ye pas botama na ye na oreille moko efungwama asa aumela kate a s'intégrer na tika ka ye na 4 ans tango ye a ye na 8 ans donc après 4 ans donc nazo sala l'effort nga na salaka 3 ans pour nazo mukanda donc moi na bengise ninga ezala te et nazo mukanda ka 3e année wana ka kozwa mbala moko ko banda pe ba démarche na salaka 9 mois donc mbala moko azui visa aye parce que nini naza na souci ya nazala parent parce que ba parent nanga pe bazanga na souci nanga na tanga école nyonso na bande koloba na linda tanga na école bande ko mama biso okomisa ngai donc a ofuta pe minerval a ofuta nga pe transport donc souci wana yango nga pe nazaki nango na bana nanga alors yo pe ndeko zoyo kangai otika mwana na Congo ba classe ezakune belé ba malula ba mo ambaba ba école belé totika ba école privé pe bima belé même ba quartier bovandi kotika mwana na ubongo te ndeko nanga et puis luka pe oyeba parce que ba famille mususu otindela bango mbongo ba otangisa na bango bana te na yebi neti mwasi moko pe ya sonam abanda kotina mbongo bana nzoka bana basi ba bengana bango bakenda déjà babima bakenda déjà bakoma bakuluna bakoma ba fazer wana ko bakuluna te mais ya atinda mbongo parce que wana pe ba téléphone bandi konanga ezaki te eza lokola lelo te osombeli mwana mwa téléphone mutamote malamu azala kaka ou bien on se confier ka ba pasteur otofingaka il y a de bons pasteurs ce qu'on se confier na ye au lobi na que non papa natika bana nanga kuna sunganga yi de temps en temps ba pasteur bazé belé ya ba jeune na otanga ba pasteur ba tata mibimba wana te ba soni soki nani te ba jeune baza pe ko confier bango bandi okita lelo mwana azokepe kotika mbongo donc azoyeba pe kiso mwana azotanga il faut parce que biso ba famille na biso ebele na Afrique so vie pauvreté okope sa pe mwana boye bambongo pe batanga mwana pe azo tanga te non lo ba wana na pourquoi komona mwana ya jani ya mukolo wana mwana wana déjà forme ya libandi e bandi papa na yazaki na bomoi atikala oleka te alela ke ngai bosuka nga papa na ngaza na poto azana makoki te natanga te na atanga te atanga na ngai te nazaka ka boye sikonde naza boye bosu atikala koloba te atikala koleka te OK alors siko lelo Maman Denise a payé enveloppe. Maman Denise a zobate. Maman Denise a mukolo bande konanga. Soki mwana wana pe aza adulte. Soki Maman Denise a payé ki enveloppe wana pona bana ya Jani. Bolandanga bien, alinga pesango famille ya Jani te. Alinga ki alben association bo benga bana ya Jani ba ya na bureau. Ya nini bana ba ofele bo pesa bango parti na bango Maman Denise nga benga bango nga pesa bango tant Maman Denise aye na enveloppe na kati enveloppe wana to yebi montante a pesi yango na famille alobi mbongo ya mama a pesi mama veuve abi mbongo yango yo esunga bino na mwa ba mike mwa 40 jours mwa ndeni boko sala pona bon libota ezala toujours bien bande konangai donc mbongo wana kati to yebi prix te soki 10 000 soki 5 000 soki pe 1 million soki pe 100 millions e yebi kaka yaya ya Jani ya mwasi oyo abandeki kozwa ba cotisation nyonso na e yebi kaka mama na bande kwa Jani ni bana Jani ba yebi te. Alors,
laskoni soki laskoni. Ponani oli kotambo na malédiction. Eza kitoko te. Yo zolanda maxi aye koyebisa bino ke bapesaki 10 000. Tant moussou bapesaki plus. Tant moussou bapesaki moins. Maxi aza muta famille na bino te. Maxi aza muluba. So abota na Jani abombela na obino. Alors, abima na papa na bino abombela ayebisaki bino. Yo moni ya ye kobenga bino intoxiqué yo. A intoxiqué bino. Ke boleka na télévision, boya ko réclamer koko no ba famille mama ba papa baza mabe, basali biso boye boko yoka na ocha ma na ocha la bino boyoka. Laskoni oleki olingi kozwa malédiction pona nini. Papa na ona bomoi atangisi yo te. Olobi bien okoli na ndako bakoko te, pa famille papa bakoli si yo te, okoli fa famille maman na bino, maman na akufa banda 2004 so 2014, paix à son âme. Otikala siko wana okoma ofandi siko na ba camarades. Donc vie na yo eza raté. Ezali faute ya ba parents ya Janite, faute ya ba tata mwasi na yo te, bango mo pe bazana mosolo te, eza faute ya papa na yo. Faut que dans la claire tango zoleka. Kolinga to pesa papa na o responsable, o pesa e raison moko boy parce que akufi, ozwa responsabilité obuaka na famille. Te mutu nyonso tango jana okene ko betaka ba magoda, ko chaka bazemi ko botaka ba mama. Il fallait za la conscient que bana ona fo batanga. Mao aleka wana lobike même $50 oyo o senga Jani pona futela mwana classe abande na eko pesa te. Donc Jani yemoko azala na alinga ki bana ndenge boloba. Kolinga bana na kozala responsable eza deux choses différentes. Olingi bana, tamso bande kolinga bana parce que bano bazana poto, parce que bano bazali bana ya la brune la sorcière. La brune tela makambo tika likoluka. Soko tika ki tata bato. Azala libanda na yo, aluka vine ele mso alingaka kufa lelo te. Tala ndengo tiki catastrophe, tala bana dia bani ko telengana. La brune bengi sata mwana wana laskoni wana, ayata ko remplacer papa na ye. Mais nazo mona ye ponanga, en tout cas bolimbisanga na chema ina munoko te, akoya na poto osala ba formation, mais nazo mone mayele kokate. Parce que mwana oya za mayele koka, okoki ko leka bongo na media te, oya ko sabwisa famille ya tata na yo. Pio lobake ngana ndimi kutu teke na kokendaka lisu kuna. Yo kanti ko changer nini. Soki lobi bongo nde ba ko bakiselo bongo pa mama Denise, ta mususu ki ngande na mama Denise, na opeso so elote na omono ke oze impoli. Eza normal te. Botika ko inciter bana wana na haine ya koko na bango, ya famille na bango. Botika mama wana kufeli mwana na ye, aza na droit liya pe mbongo ya mwana na ye. Yo banda ozalaki mwana muke o se soucia kite baninga même bango moko laskoni ba futeli yo bambongo na ba parenté, mais il y a des gens bana o ba beta kapinda ba cop azo beta ba cop laskoni yo YouTube ezala na ngo musala ozwika caméra okosala pe ba YouTube na yoti bana bazo débrouiller wana neti ba le kechu bana ba débrouiller neti ba mike nyema bana bazo débrouiller ba tebele wana. Baza lokola yote laskoni. Donc yo fo vanda kaka batu bobo ba sopelo mbongo ba ede yo nde yango yo banda papa no zaida bomoi. Poni osenga ki mbongo te osomba moto. Parce que pasi na we bandi tant papa na wakufite. Pasi no bandi banda kala ndeko nanga ya mobali mwana nanga leki nanga. Oko ozano la msu na AJP ya bana nanga. Na lobaka oza mwana nanga ipinza. Pona nini koya kosala makambo ya boye, koya kosambwisa koko na bino, mutu atikali bo mona lokola papa, batata mwasi na ozo mona lokola bango. Yo mona wapi na mboka nini batata mwasi basungaka. Batata mwasi bayaka kaka koboto la biloko nyonso. Ndaku papa na watonga eza na lupango ba parents. Okoko telengana ozange sika kolala me okede pa koko na oche mutu ya ba finga ka place o vandite ba pesa ki o 500 ba ko baksela o 250 o komi na 750 bana boni ba teka ka wana na banzela soko tuni fo na bango ekoka même $100 te mais $200 te
mais azoteka na mbongo wana yo penga place ozana okofongolisa ligablo te même pas koko wana bandi kofinga okoipe kokande wana nakana kwa na monaki yango ezala mwa mai meza loyenge bato bazoleka leka oyo osali ligablo na yo ok yo bando soba babiloko na yo obando okoipe kokendike Brazzaville na mbongo wana ozo soba babiloko okokota pangola osoba babiloko nozoteka ti mbongo wana ozomona 750 wana ekokomelo pe 10 000 20 000 30 000 soko za maeli mais soko za zoba ata tosaleli yo cagnotte topesi yo papa ekokweya kaka okokipe koya na ndenga malamu olobi bandeko na ngai ba mama na nga botikali ba mama na ngai mwana Jani mbongo bapesi biso 500 koko eko bakisela biso 250 na 750 mais ezokoka te bosunga ngai bokela nga mawa bino ba mama na nga ba papa na nga boza kuna bosalela nga ta mwa quelque chose yaya tolinga tosalela cagnotte tokosala tobia tosunga mwana Jani mais na modeli yo zoya uzoya déjà koloba mabe ya koko koloba mabe ya famille yebisa ozopesa biso courage nini ya kosunga yo parce que tozomona ke neti oza impoli oza ingrat oza na reconnaissance mon côté eza kitoko te faute eza ya batata mwasi na yo te eza ya papa oyo boya kolinga kotangisa yo yango nazosenga na bapapa nyonso nalingi na tia ye sikoyo avant ntango botala bana na Congo botindaka mbongo bana na bino batanga bo assurer éducation ya bana na bino kozala amour ya mwana ekoki te yaya il faut lakisa ye classe il faut lakisa ye ndeni balobaka ndeni bapeshaka na mboka wana kaka ata mboka ngo eza désordre mais ba député pe bazali ba commerçant pe bazali batu o pe bazali ba maboko banque wala bobenga ba utaka kuna ba soki banani bokumisaka bazala kaka kuna alors pona nini ko inciter mwana koma bisenga senga akoma même ozo senga kolinga te koya ko senga ke oya ko nuire baninga mususu et aussi mbate laskoni obeti mabe makasi le ka oya kosenga bakoko na o pardon ozo kanga chance na yo neti par exemple ngandengo lobi esepeli singa te nous en courage ko aider yo te bobota mi ebele bana Jani bazebele na komba Jani na ko aider mwana mususu na komba Jani na ko benga mao na aider mwana mao pona nini bana nyonso baleki te ka yo parce que bozaka pe sika moko te il fallait bon le kata groupe boya ko lela ba musu ba sepel toza ba problème na ba koko na bisote mais yo kakande okimi pourquoi sali rébellion parce que Maxi a kotio songi zela Maxi a bandotinde lo bambongo bande ko na ebité so na raisonner mabe mais bana o bazana respect les cas senga na respect parce que enveloppe on a to yebité maman Denise a pesa qui combien boza ebele ba pesa bien déjà 250 et puis Jani pati ki bande ko na e propre ya maman moko tata moko donc bango pe de bazana droit ya koliata elikuta ya ndeko na bango mobilité non même dans la zaki na Congo na rolinga ngai pe ba pesa ngai pe parti ya kufaki maman mo président a pesa ki quelque chose tout voilà ka ba fasté surtout comme na poto to comme comme mona to bani ko voiler ba face to voilà ka ba face te bande konanga repoussani quand même to yoka ye za mwa mulai est-ce que c'est là bande ko ba ko landa biso yebisa bande ko wali benda zali mona tani fayi wewe nga mwana ye na bali ya mibale yebisa biso mwana na mibale matanga elikaki ndenge nini matanga papa matanga elikaki nango très bien matanga elikaki bien bana eutaki poto eyaki awa na Kisasa elikaki bien vraiment papa azwi bonheur na ye po esengelaki azwa en tout cas elikaki très bien en tout cas merci vraiment na maman Denise Nyankero ndenge andimaki charge ya matanga papa ndenge eutaki poto ndenge eyaki awa en tout cas il est vraiment bien papa azaya pena baoba pena na mboka na biso en tout cas je honneur ne seyela qui vraiment joie en tout cas il est très bien lelo ndeko ndenge te bandeko ba kolanda biso partout monde entier bisiki ezwami bango
Les lois étaient au monde qui était 40 jours et l'équipe. Au cas où de la bande de 40 jours à papa et les qui de l'olenge bon. Ouais, 40 jours à papa, et l'équipe la bien, l'équipe bien, et ça nous bien, ce qu'on appelle que Zaki Wana, ce dont tout, Mao Bazaki, Bamonaki, et lesquels nous bien. C'est quoi le bande de combat pour l'andabiso? Kopesa. Makambo ndenge bapesa kimbongo ndenge ole yaki ya mettre choisi matata no tango mbongo wane yaki ezaki belo lenge bon ouais mbongo papa choisi matata tindaki ekomaki mokili emonaki eyaki bakabula so mwana 500 €. Papa choisi matata, merci à trop na oyo salaki pona biso, merci vraiment eyaki ozwaki yango. Maître choisi matata, merci nayo, merci vraiment maître choisi matata. Lolenga na ndenge ete bandeko bakoloba bakotakine Marzi Bondowe koloba mabe pona Marzi Bondowe akangi mama ya Janifa Ndoki akangi famille Ndoki kote na yo olobi yango be lolenge ni est Marzi Bondowe alobaki be bongo non Marzi afingi famille te afingi na famille te afingi pe poko na biso pe Ndoki te akozwa nini po afingi na bango. Il y a des gens basé mingi na biso bana jani azaki donc biso to bomba makina sima donc afingi na ye koko Ndoki te mais Maxime bandeki ko se basé mingi na bana jani donc Maxime take ko sala bana jani songi Maxime ezaki toko te oki ko kabola bana ya jani na koko na bango na batata mwasi na bango. Yo zanani Maxi ata bakota kama kambuana yo boti mwana nwana mobali bonne chance akola totala le lobi osbaya ko kabola yo na mwana no be moko wana oboti Maxi eko salondeni karma existe mwana zoloba bien batuni e Maxi te mais Maxi azali na ngambu yo ndo bengi bango basala rebellion na tata na bana bakoko na bango kito kote Maxi eza nini ezoki yo eloko nini ezozwa yo balia bango mbongo bamela bango mbongo eza makamba famille na bango ye moko mama Denise yo mwana bozo lembisaka mama Olive bungi mama Olive oza wapi tolinga ko tango bimaka wana tolinga ko kato atakinaka na biso to sepelaka mama Olive na biso oke wapi ngezo sala nga biente na omono lisute Vincent Chule zilukela nga mama Olive abungi boendeni mama di mama abungi sila wapi mama Olive na biso ake wapi yango bolembisaka batu bakabela batu bolika place bokabol bakabi boya kotiaka songi bongo 250 € bapesi bango eza moke banvelope bango boye biso ezaki combien de bande kwa jani balia te bayaya na ye baleki na ye bazwa te kaka bana mo bazaki poni batanga ba classe te so batanga ba classe akolela balukele musala mutu mo ngazala na pistonné kotanga tangi te boyoka mutu bazolo basomba moto oneke na koboma batu wana yango nde bapesa ko la skoni to lukelo liwa en tout cas kinal ndeka bosaki cotisation bo bengisaka mwana mobali parce que moi été na ye azali kolobela mingi biso bana ye en tout cas afinga yi famille te batu batala émission wana bien bala na maloba oye alobaki azali ko base mingi na bana ezali fai mbongo na bango kopesa bango ebongo lelete tomoni ete mbongo ya alobi mbongo na bango bopesa bango songi na makambo batu ya famille bandeko biso toyaka na biso sala ba analyse mais tokoya kokota makambo tina kati bongo te Maxi yo kende ko sala analyse kuna obyo kende ko loba na bana ba tela ndingo sali rebellion na bana ya batu mwana osali rebellion alobi akokepa bakoko ne lisote abando vanda wapi lobi so babengane pa ba camarade famille ya mama pe bakufa tela ndingo okomisa mwana fazer kitoko te fo zoyer aux associations d'association ya bana ba orphelin zwa bana jani nyo surtout mama koko pa lobaki o ya lingi koya ko zwa bana jani bazalia ozwi bango okei na bango obokoli bango eza malamu zwa bango tia bango na association na yo olome bango na rebellion yo kanti mbongo ngota ba pesi mwano 10 000 20 000 au sana ngoni
Aosa nango nini? Même ndenga zawana azana elisu na mbongo wana te 750 na baboko te. Mais soka zaki mwana mayele ayebi ko pistonner. Oh, biso batu msu totikela bango totinela bango ka $250 $250. Mais lelo asala moi bar na ye place malewa. Batu bazoya kolia asenga lisute. Soko tu muta wuti kina ye atindeli nga imbisa ka atindeli nga biloko. Non, botika ko inciter bana na haine. Beaucoup de familles abatweza et sangana botika ngopeka bongo. Bande ko boyoka. Kala tena okata na ngaya. Et yakete 500 ba pesi bino bana moko bozui transparence alaki. Est-ce qu'il y a oyo été maman Denise a pesi bino bon mon équipe peut transparence alaki. Ah. Na oyo ka pasi mingi. On va passer longtemps au maman Denise Nyakero. Merci maman. Na oyo osengelaki osala ki yango. Na okanisela biso bana ya mowei ya papa Jani. Maman Denise, merci à toi. Mbongo eyaki na yango, eyaki na biso bana toyebaki yango te. Mbongo eyaki. Toyeka koyeba yango na minokwa ya batu. Nde toyeki koyeba ke mbongo eyaki. Nde famille elwaki na biso ke bako servir biso mbongo tous ya 40 jours et ça ni eleka maman Denise azela ki remerciement na biso bana azela remerciement na biso bande ko na ngai ba famille balobi na bango bazela 40 jours eleka pona nini ba pesa bango mosolo po balingaki basa nini Jani quand même aza mwana mukete baye bandeni ba organiser ko louer ba musique wana ko leisa batu bande ko vie eza cher. Le msou ndeka basala ki wana bakome pele msou na ba 5000 bande kuna ngai pilo bokanti pena ba mama ndenga vandi wana azala lokoso mbongo bande ko donc il fallait basala nanu tena kutu bino moko ba comédien na poto bo pe lo côté bo chaki ba 100 soki combien mais bolobi ki na ba onyo so ba kozaki mbongo na boluela ki ba sali bo mbongo sili bongo ko mbongo mama Denise ngo ezaki combien même ezalaki 10 000. Quand il fait déjà on a collé ça batou ko sala 5000 pe ko kende ka bongo ce que tika la 5000 boza combien boza de 7 ba pesi bino 250 calculer tika li combien bocha ka enveloppe on ezaki 10 000 pour nani ko maxi ko inciter bana na haine tamsu bakabola ki 250 bango nyoso na bande kwa Jani na mama emsuka ba soki pe 250 oyo ko sala ena pamba balobi zela soki batanga esili bo kabola tango batanga esili bo kaboli oyo ko senga mama Denise merci e ko sala nini bande ko ngai eza pasi yango dans la vie mo faut ko la transparente bande kwa famille na zolo bana famille ya Jani tango ba pesa ki bino mbongo wana fallait ka bozwa mbongo wana bo lakisa bana mbongo yango autant ba dépense yangoyo to sali boy parce que bakoya ko kanisela bino bozui ebele nzoka pela msu bozui ka eloko te ozomona bino pe ba famille ya Jani boza la transparente et puis à partir ya lelo mutu nyoso linga kabela bana oyo basa ba adulte benga bango moko pesa bango mbongo na bango koleka na nzela koko te na nzela mutu ya serte soko lingo kabela mama Jani opesi mama Jani soko lingo kabela bana oyo benga bango baza seti kuna soko kopona mutu moko soko kopona bango nyoswe benga bango pesa bango uta boleka suna nzela ya mama Jani te boya ko bomisa mwasi ya batu pamba na makambo ezanga tina na ko musika bena chela bino ka boyo kaka ngai na sala mwambango bana msuwa ke ba classe msuba ta pesa mite na moko na l'équipe na sima mama Denise merci mais mama mbongo oyo otindaki mama Denise oyo biso bapesi biso $250 na mwana za $250 na mbongo mama Denise apesaki ebele bongo bozui $250 oui $250 na mwana yango oyo ya ngai yango $250 onga na zwaki nazoka pasi mingi na motema na osala ndenge nini na $250 oyo na osala nango nini vraiment mama Denise nzoko alembaka minu na ye te mama esunga biso nazolela ntango nyonso naza baleki
papa azwaki likanisi ya kosangisa biso mais esimbi te azwaka likanisi ya kobengisa ata bana mibale ata misato na poto azwi esimbi te mais totiaki eliki ake na mbongo mama Denise apesi biso yango ntango mosusu nde tokobandela mpe vie elelo mbongo toyei kosertuve na maboko $250 mpo tosala nango nini napesaki likanisi ata na famille bapiaka $1000 mpona somba ata moto ebana ata kobule yango mpo esauve nga ata efamille eboyi opesa biso $250 oyo tosala nango nini nakobanda ndenge na osuka ndenge nini papa Choisi Matata balemba biso te basunga biso bamama poto bapapa poto basoutenir biso bana ya Jani Fay tozosouffrir numéro na yo kopesa ndenge oza bongo bandeko bakolanda epesi pasi vraiment mpe mawa bandeko numéro na nga eza 089 64 64 203 089 plus 203 43 89 64 64 203 na suka 203 na suka numéro na nga wana te kosoutenir biso baede biso vraiment basuma ngai naza mwana mobali na kobanda ndenge nini na kosuka ndenge nini na mbongo oyo yango naza na mwa mbongo ndambu oyo papa Choisi Matata apesaki bandeko baede nga ata mwa ndambu mpona bakisa te nasomba ata moto oyo emeka ata kosuma ngai baede nga mama Denise Nyakero mama kotika biso te bamusa biso pinzoli oyo tozoki na mitema yosala biso pasi eglise papa bandaki kosamela mpe epai papa walesa kotika biso te tozosengaka lisungi na bino kosoutenir biso bana nimero na ngai yango wana bo ede biso botalata pasi oyo papa na biso amoni na mokili ya poto lelo oyo ifo lelo ezala ata esengo te ya biso ta bana na mbongo oyo mama atindaki esoutenir biso me lelo tala tobana ndeni tosuka ndeni baviango ya lelo nzambe kaka sunga oyo nyonso tosala na mokili ya se efutamana na kaka na se bandeko bana membre boali kolanda ngawa bino chef ngui nzamba nzamba nalobi ete omoni ete bana mowei na ndenge bankoko basakana na bango te yo lelo tomoni ete tika ete na néglige bana tosuki wana mpona lelo bandeko nanga namonaki place mobo afukamaki toya nango analyse eosala bien makasi biso bato ete baali ete kosungaka. Voilà bandeko nanga tokomi na suka émission na ngai na kei na zwi kutu mwa retard lelo botika la malamu bola ike émission bo partager. Voilà bandeko nanga to inciter bana Jani na NT bandeko po to yebaki pe montant mama Denise a cheki na katete mais soki famille ya Jani bozwaki mbongo ebele bo meka susu ko revoir ba calcul na bino bo meka ko sunga bana wana lisusu mais soki bozwaki na bino mbongo ebele te bo se sentir na bino coupable te parce que soki penza to cheki apesa ki bino 10 000 en tout cas ndenge bo pesi bango 250 250 eza raisonnable parce que bo panza ki matanga place wana bo leisa ki batu et puis période wana nyoso batu bandai ko vanda wana bazala ki bande ko ba Jani bakende ki te baleli penza Jani bango so bazala ka wana bazola la wana baza kolia baza komela baza ko solola mbongo e koma kobima lokola mupepe bande ko ngai. Alors moi na mobali oyo kanisa bien de vivant de son ya papa na yo osikali kosimba ta 250 papa no na maboko te katindi la yo ou bien asala yo quelque chose. Alors on a liwana eta ngozua ta 750 soko za pena mwana wa mayele okoki ko banda moi ko débrouiller na Congo wana bato ebelo bomona bakana koteka na bazandu ba jeune garçon banini baza même na fond wana te mais tant yo zo ganga ganga pe bakuluna pe baza koyoka tango bakoyela yo laskoni bakuluna yo lisusu
okoya koleka awa bakulune ngai ba famille batindi bakulune ngai moko bozaka na moi discrétion. Le linge sale se lave en famille. Yaka senga sans kotanga komba ya bakoko na yo ya ba famille senga mama Denise ke mama Denise mbongo pesa ki biso to botami ebele ngai naza na budget naza pe na besoin na banana za na moto naza la boye ba mama poto na lina za na moto to ko pesa yo. Mais tant yo ya waza ko dénigrer mama. En tout cas, la skoni to sepelate. Pona nga moto onyo so simba mama Jania finga ye. Naza d'accord na yete na ko telemela ye pe na ko pesa ye lokote. Alors loko ape lobi oke non supa ba koko na ote. Problème ezato za pe mukolo za deal ah pe bana na 18 ans ba bima na bango ba kesa la vie na bango. Kende sa la vie na yo bossa na bango problème ezate mais yebaka ke makila oza na ona kati wana nzoto eza makila famille. Alors biso ba oyo tokota na kati ba famille ya ba Jani makasi te. Yo siko la brine. Miloko nyonso tu ozomona yango tala bana batunde bazolela tango bazolela boko katsate malédiction zozongela mama Jani te ezozongela yo mutu oza source ya liwa ya Jani. Alors bandi kunanga keba kozala source ya liwa ya mutu moko boye makila moye banda kotangaka ebele na sima na yo. En tout cas botikala bien. Koma so na lobi mabe koma kaka problème ezate na pesio accès koma mama mukolo mais ngaza kakoko. Alors bandi konanga botikala bien bon service na ba oba oke musala et puis bonne chance na ba oba so luka musala ya formation pesa la bien bo sala ba formation bo luka misala biso to stokoli to sala so ba formation ti to sala ka misalo to sala et même biso na pension bongo te et soit biso na pete bye.